Mama saka na tolo na oza na tondolo. Bibishi. Na tolo na yo ozangi libele. Ngana mna yebisa mama bino abota opi balibele buke. Mama seka. Bibishi na yebite so na za pom na yo. Tellement bino bokata ba âge na bino oto kata derrière yo. Olongoli 10 ans na yo, okiti okomi mwa na 46 ans. Na 46 ans mwa 77 3 bezate. Mukolo babotaka bino tozala te yo babota na mboka. Wana boti mama moseka wapka na Kishasa obieka pana biso na boteka kuna na mbandaka na kota kati kuna te ngaza mutaboteka te na mutabumba baboteka na ba mongo ba mongo do yo ndio kote ya bumba kuna bumba vraiment origine bumba mama moseka pe abotamika na bumba kuna te ya botamiawa na Kishasa na hôpital na mama yemo na botai na Kishasa hôpital na mama yemo parce Muto yo boaki Sarah o yo boaki afinga sina tongo midi pokwa. Très bien. Ma ozu munoko no eza soupe wana munoko munene tenga malokwa mbiso alianga batu na mai o souhaiter ba meilleur vie. Très bien. Mama seka ngana na tina meilleur vie na hotel. Mama seka za mwana nga mibali. OK. Naza mwana nga mibali. Naissance ya mama moseka esale mandenge nini mama pe mama moseka bota ma journée. Naissance ya mama moseka olingina yebisa yo kasi tozosola te caméra eza nango te ande tozosola mwana na do koko na koko na ye tozosola abotama ndenge nini mama moseka wana mama moseka nabota ye pona lo balingalo ya bien wana ya biso bangala ponga aza mungala 100% naza muta bumba mama moseka pe aza 50%. 100%. 100%. Très bien. Napotaye na 10e mois. Na 10e mois. Le 17. Le 17. Ya nini mama? Est-ce que koyeba ne botaka mwana na yo? Na obunga nini nakanga. Te mama ezana ba mama misusu pe ba keno zela yango ezaka na nini? Ba période na botaka ye. Papa musu ba to bana mukolongo mbule betaka. Ezalaka bandi otatoni ezaka na nini? Eza bongo. Ezalaka na 77. Na 77. Ah OK. Mama seka. Bino batu mususu ba bunde ngala bundela obitumba. Tango ninga mobile ya camarade na yo. Très bien. Est-ce que vous allez mailler quand vous parlez? Vous parlez de la mort. Vous parlez de la mort. Maman Moseka abomisa muninga na yepo kota na libala. Boyebi que ça veut dire? Donc maman Moseka yo obomisa mutu po kota libala. De bonheur à donner qu'à recevoir. Au Pélina Vida, ce qu'il faut à la bande qu'on a vu, les accords de ça la Matthieu 7 comme d'habitude. Bonne année, Noël et amour et ce comme ils sont encore. Biso baïtola dans pays occidentaux, tu as déjà que les retournés ça déjà baliste, au bas n'a pas besoin n'a pas besoin du doc au bas n'a pas besoin. Faut penser aussi n'a pas besoin n'a pas parenté. Les gens plus récents tâchent devant notre église à pour assister bah orphelin bah n'a pas besoin ni bah parents. Les amis à chaque 27. Soki okosala yango nzambe akosepela mpe okosepelisa motema na nzambe kosa congolais moelingaka bana orphelinat vida ezobenga yo tosunga bana balia balala bien bamela bien nzambe akopambola akozongisela yo ebele mpona nini oye kosoutenir baorphelin ena boye toyokosenga na bandeko nyonso na monde entier oyo bayambi biso orphelinat vida na bandako na bino bokanga motema te bosoutenir biso boya na lisomi na bino hésite te tosepelisa bana na biso ensemble na bino na kati orphelinat vida jardin dedans esika wapi nyonso ebanda ndenge bana biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya vida ifo bavive. Alors vision na biso ezali kopousse bato mosusu kopousse bato baaider bato donc surtout beaucoup plus bapersone démunies. Bana oyo asala ngo na cadre ya business te tosengela bango bambongo na babis te mais na mawa oyo ya moke azozwa na mawa oyo bino susi boza nango mpona kosoutenir bana yango wana nde tozofaire fonctionner
eloko oyo. Tout le monde le 25 décembre ensemble. Appelle-nous 647 533 43 10. Pour éviter Robenganga, pour éviter Yaka, Orphelinat Vida, pour passer un moment agréable avec les orphelins. La gloire sera rendue à notre Dieu. So, Merry Christmas and Happy New Year in advance. Please, brethren, I come to you to ask for help. Because as you know, we are getting close to the festival season, especially as we all know Christmas and New Year. Kids love it because they're expecting presents from the moms, dads, aunties, uncles. You know, they're expecting to have like a turkey for the dinner for Christmas or New Year. You know, all those things. But there's a child somewhere. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mesdames et messieurs, Bandeko Balandia, Sarato la télévision, Bandeko Balandia, Top Media Télévision, soyez le bienvenu. Moi, c'est votre frère Tadi Ngala par le travail. Il m'a encore appelé après beaucoup de temps que Plateau et Manka Kinga, cette maison m'avait tellement manqué, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, je suis revenu encore une fois. Je vous ai toujours dit, ici c'est chez moi. Ici c'est chez moi. Donc je suis chez nous à la maison. Ami easy, is my home. Ok? Donc, mesdames et messieurs, les choses allaient tellement graves, les choses vraiment graves. Et serrez vos ceintures parce que cette émission est choqué beaucoup de personnes. Et cette émission, Nazoko Salayango, na République démocratique du Congo, spécialement et cause à la peau na Mama Moseka. Oh, peut-être beaucoup de personnes vont kotuna. Pourquoi cette émission est cause à la spéciale pour la Mama Moseka? Et cause à la spéciale pour la Mama Moseka parce que nous n'allons pas continuer à gober, accepter le bêtise local là, ezalaki lisanga moko boye, placement boye. Il faut que les gens toujours se mettent dans des choses ezali à mabé pour continuer ya ko descendre ba mama oyo bazoko sala musala munene na République démocratique du Congo et tout en cachant derrière une comédienne oyo. Peut-être certaines personnes le savent que yé mutazalaka maîtresse na bango bandiko balandi émission oyo et que choqué beaucoup de personnes. Je suis Tadingala pas beaucoup l'émission puis nangamu ya Sarato la télévision bandiko balandi ya émission oyo et je viens encore une fois pour vous dire que votre série oyo ezaki na combo il y a servitude et c'est là qu'il lobby fait nango et c'est là qu'il lobby mais avant servitude et c'est là Maman Belleville conduit avec toute son équipe bah proposer qui biso affiche au bino moniwana na combo ya la maison du pervers. La maison du pervers ezali moko ya ba projet à Maman Belleville conduit oh sauf imprévu tu le 25 j'en suis sûr le 25 film oyo ekozala disponible na Belleville télévision. Lelo déjà soki nzambe a bateli équipe mobimba ya Bella Production. Beaucoup ont déjà teaser, il y a filmé La Maison du Pervers. Oyo ekozala disponible, j'insiste, le 25 décembre, film Oyo ekozala disponible na Bellevue télévision aujourd'hui ou demain, dimanche le 24, beaucoup ont déjà teaser. Donc, le lot déjà beaucoup ont présentation, il y a acteur, lobby, beaucoup ont teaser, lundi, diffusion d'ango et bandi. Nako présenté ba veu nanga le maire mokolo mwalelo d'abord na ndako donc yambinga na papa Diego Milito na maman Sarato là et puis na bana nyonso ya ndako oyo na présenté ba mère nanga le veu na maman Bijou Mketa ni maman 90% au bonga na papa Jean-Pascal Leka na ko présenté ba mère nanga le veu na maman Deborah Lubanda Kilo ya ba mère à Calgary. Un grand merci à vous maman, un grand merci bongo merveilleux à maman Zozo, la femme de papa Noé Mavakala Nzinga, mère à triplé. Binonion Sonakati à Canada, à Calgary. Un grand merci à toi Aurélie Mafouka, mon amour de sœur. Un grand merci à mon amour infini. Elle s'appelle Katez. Katez, big dédicace à toi et big dédicace à ma nièce ainsi qu'à mon beau-frère. Tu sais combien je t'aime, Katez. Protège-toi bien. Malili doza makasi ngambo donc bozali wana. Big dédicace nanga na maman Émilie Setimaïnga moi Sinzambe. Orphelinat la vida na troisième dodan na kisenso wana. Bisika boni bozo mon appel spot ekoleka awa une façon ya koyeb sabino était
bana wana bazana besoin balia bazana besoin pe ba fêter lokola bana na bino mokolo il y a Noël awa ba big dédicace na Bertin Konde Mbongwa propre l'infirmier clinicien depuis Montréal na Canada et mbote na ba mama nyonso ya famille bota o balanda kabiso ba papa nyonso ya famille bota o ba pesa biso chance o ba pesa biso occasion ya koya na bandako na bino sans condition. Un grand merci na Tata Po FAP4 au Jenny Beta industriel Tata Po. Ba bonne fête en gros. Ata téléphone sonné. Ah Tata Po na habité. Toti kalaka kobe na yo Tata Po nyonso babwaka biso libanda. To koma bo fela Tata Po. Toti kalaka kana yo téléphone sonné salata moi bien. Tata Po oyo kinkunga na yembi. Maman Nathalie nene musibu. Président bébé. Bangelos Karwan bakenda Sol Mbappé akenda batika biso Fatoudou Kanti Makiala Kumba Madeleine Keta Vicky Mosaou Tadingala Paleli Kunga 2024 studio egoza matata en tout cas ba joyeux Noël Nabino ba meilleurs vœux Nzambe azala na bino Nzambe abate la bino bandeko balandi ya top de télévision bandeko balandi ya Sarato la télévision vous êtes tellement ébélé en tout cas vous êtes ébélé bolandaka émission au le code de bonne conduite tous on a nous extrait ya film na bino euti aussi là na combo ya servitude puis on se retrouve tout justement après pour na kota vraiment dans autres ya émission nanga merci suivons ça. Yana waza cadre de la place, la société monde de la place. Voilà. Yo, il est dans l'obligation. Il est dans l'obligation de s'apprendre à ton frère. Yo ne sera oncle, oncle tata na été. Tata na zati yo ka dia sola tata ne. Na zemi ku tezala tata te bon yo luka tata siko kopi. Mais pendant qu'on a envie, la qui ça on peut pas luka ba koma yo neti yo capable ya ko minorir dans alors dans ces cas tant aux alaté ba aux ala bien. Non na sanga. Sanga makolo mwana eza ya kolemba pe botala te. Mais siko pour mona ki sanga pour nyosa isa ki ete semé. Allez menangai. On dirait bateau yo yela ki okuti te. Molingo s'acharner na bateau yo okuti. To ça problème. Papa malamu ata mwana sali mabe akobeta ye maopimele biloko ya kolia te oyo napesi bango eza biloko ya kolia yo étoile oza ndoki yo pumbwaka tosala nini bomoi biso ndeko tosala nini parce que bolali na ye alamuki biso tozalaki te yo soko osalaka te luka mosala mpo yo komo okolinga te nga nasalisa famille na nga ntango nasalisaka bandeko no bayaka awa po endolobaka te so nasalisi bandeko na ngai nde ekomi problème okokabolanga te soza mwasa bilobaloba okosuka mpo bato balobaka bazali seke chazol comme ça lepa ya ana eseze mabe kuna baraka mimi munga dani bariki miye na bariki na miye na nena kumbafu bino. Voilà, de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes batala qui filment Oyo et Bandi na premier épisode, Tikino et Suki na épisode Oyo Asuka, Bandi ko balandi top et de télévision. Prenez le temps
de suivre cette émission. Bandeko Balandi à Bellevue Télévision. Bon, partagez ma film, bon, liker. En tout cas, ça sera quelque chose de bien depuis République démocratique du Congo. Tadingala, je continue justement. Yakosala Moussala Nanga Nandenge Elongo Bani. Voilà pourquoi aujourd'hui, Nayeli Soussou et pas Nabino, ba maman, ba papa. Surtout les comédiens, je vous invite à prendre part à l'émission parce que j'aimerais assez que les comédiens va retenir et loko moko ou peut-être jusque là bazali ba ignorant ou peut-être jusque là ils ne savent plus nini il faut ça là. Les comédiens, vous avez bozali na devoir oyo biso batu total agabino. Nous avons besoin de récupérer makambu moko boy et pas nabino. Mais depuis un certain moment, je constate niveau il y a idiotie. Oyo ezo ko entourer les gens qui accompagnent les comédiens. Les gens qui accompagnent les comédiens, niveau il y a qui idiotie na incompréhension, na niveau il y a bêtise tellement il est qui et comique aussi li sa ba valeur ya ba papa oyo na ba maman oyo. Des fois, ils ont na makambu. Oyo, les comédiens sont des innocents. Mais ayez écoute ici bango. Pourquoi? Parce que bozo ko gobe nyonso o bazo ko loba na ba kombo na bino. Nyonso ezo ko leka na ba image na bino. Nyonso o ezo ko leka tout autour na bino. Or, vous avez les pouvoirs. Vous avez tous les atouts pour faire arrêter tout ce qui se passe na ba kombo na bino dans le mal. Pourquoi aujourd'hui, ba maman oyo, bazali, respecter le monde qui a respect et zoko continuer. Moi, j'ai l'habitude parce que ya kolobango, lelo et comment tout ce que je fais, ba okole kaka maman Bellevue. Tout ce que non ça là. Ba okole maman Bellevue, ba kobo sanake. J'ai été journaliste avant na comme communicateur, aujourd'hui, il y a maman Bellevue. Donc, j'ai des devoirs, oyo, il faut na remplir. Nazali na mission oh il faut na kokisa na etando ike quand je viens comme ça. Mais aujourd'hui maman bat innocente qu'elle est. Nyonso na kosala ekoluka moyen ekoleye. Ouais, des fois nandima kango et puis na trouva kango normal. Eza ndenge moko na bandeko oyo ebele baza awa bazala ba journaliste était baza ba comédien ba comédienne mais ils sont devenus des journalistes juste parce que il faut ba lukali panabango le pain ba kozwango nanzela bêtise wana il faut ba coller na comédienne o bango ba moni que non ba koki ko faire véhiculer message de bango à bêtise facilement. Mesdames et messieurs, ba maman nanga ba papa nanga, la communauté congolaise. Nous avons commencé cette année avec de bêtises. Et nous voulons aussi finir cette année avec le bêtise. Regardez à quel niveau, sur quel point les choses vont très mal dans mon pays. Les choses vont très mal. Aujourd'hui, ceux qui sont visés, c'est nous, le jeune. Aujourd'hui, c'est notre avenir des assombres. Aujourd'hui, c'est bissonné aux limités. Les jeunes sont limités à cause il y a les anti-valeurs, la mauvaise société et comment bon ma mère aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans le désordre. On vous appelle un serviteur de Dieu. Mais au comment un serviteur de Dieu affiche nangambo batie serviteur de Dieu, nangambo batie serviteur de Dieu, na katikati mutumoko afandi wana azo descendre bat, azo ko détruire ma réputation ya bat, azo insulter bat. Mais vous là le serviteur de Dieu, vous partez pour aller donner ba sponsoring na bino et pas ya jar ya bat wana. Vous travaillez pour qui? C'est pour le diable que vous travaillez. Aujourd'hui, nazo kozonga parce que cette émission, on va parler de Maman Moseka. On va parler de Maman Moseka. Moi, Tadingala, je vous ai toujours dit, cette émission, ça s'appelle le code de bonne conduite. Tozwakamaka sinabiso pona koya ko chango awa pour dire NON na ba nyonso bayaka ko détruire batu na réseaux sociaux. Na bato yo bayaka ko bebisa ka ba réputation batu na place publique, na bato bayaka ko finga batu na place publique. Regardez la communauté congolaise aujourd'hui pour que vous vous sentez à l'aise. Ce que ça likambu ya mutakala. En tout cas, beaucoup ya ebele. Makambu o mutu azo sala na chambre na ye.
salité na bango na mwasi na mobali basali bosoto na bango, basali sentiment na bango, bami filmer et y na place publique, c'est ça qui intéresse la communauté. C'est ça que la communauté préfère. C'est ça qu'aujourd'hui la city jeunesse, c'est ça qu'aujourd'hui bakomi komona ngo lokola makambu oyo ezali ya malamu. Or on est en train de vous mettre dans des histoires et qui causent préjudice lobby pour na vie na bino. Tala ndeti ndeko ya mwasi de plusieurs bazotinda ba vidéo ezo koleka. Benita, ouais. C'est Benita ou bien nani? Voilà, Benita. Une femme qui se respecte, un homme qui se respecte. Dans un moment, il y a intimité. C'est un moment de concentration. C'est un moment de considération. C'est un moment de respect. Et c'est un moment de transmission des chromosomes et des esprits. C'est un moment de conscience. Mais comment aujourd'hui ça peut devenir un moment où que mettons la caméra, to filmer pour to bomba. Boko bomba ngo pour quelle intention? Pour quelle finalité? Pour quelle garantie? Et pour quel intérêt? C'est pour quel intérêt? Voilà pourquoi quand vous voyez un homme responsable, aujourd'hui nous avons des hommes, j'encourage les hommes, même 4 bassi, ou bien l'entourage nanga, ouais, 4 femmes, oh baza na mibali na bango, c'est-à-dire ces hommes baza racine principale et simbi ba misala na bango. Mibali na bango, nakotanga bakomo na bango te, pour na ba respect, ba considération, pour na ko battre la paix bango. Baza 4, onga na ibi 4. Bako za la paix na réseaux sociaux, mais mibali na bango baza ba pilier ya misala wana. Ba racine principale o simbi musala mwasi. Mais jamais vous verrez ces hommes-là venir kokota na ba buzz ya basi na bango. Jamais. Mais azali soso oyo azana sia nzungu azo vimbisa mwana soso oyo za mwasi na ye. Azo orienter mwasi na ye, azo kolakisa mwasi na ye, tu vas mettre tes pas ici, tu vas faire ceci pour un bénéfice oyo, pour gagner ceci, pour faire cela, nous devons nous mettre au travail. Mais lorsque vous voyez un homme qui se met devant, Moussala ya mwasi nanga ezali YouTube. Oui, mwasi nanga azali na YouTube. Oui, mobali nanga aza na YouTube. Mais le buzz ya mobali nanga oyo azali un homme public. Oyo azali soit influenceur, ou azali soit influenceuse, ça ne me concerne pas, c'est sa vie professionnelle. À la maison, c'est ma femme. Je dois me comporter comment? Regardez lokola Karine. À se comporter kindengenin, Evi, se comporter comment? Alongwe na casquette na ya kimobali, alobinga pena ya na sala combo. Et le résultat c'est quoi? Ce sont les insultes. Et le résultat c'est quoi? Donc aujourd'hui, une personne de plus n'a pas divorce, bon, bien que Ezanango divorce parce que Karine n'a jamais été une femme légitime, il y a Evi, Ezanango divorce, Ezaka kakeno, ba yokanite, ba distance, parce que divorce, s'il faut parler de divorce, c'est ça, mutu oyo ba bali légalement, mutu oyo l'état a yebi, mutu moi si oyo l'état a fait ça acte de mariage. Yende baluka kaba kende na l'état preuve na makambo soki je sais que bo finga les inconscients beaucoup finga nga mais bato mayele bo comprendre parce que makambo yo na lobango na sala même une émission ici kaka nandaku awa pour expliquer ce genre de choses. C'était une façon de cacher la honte. C'était une façon de chercher un document. C'était une façon ya koluka ya kosala makambo nyonso donc ebanaki koleka. Vous allez m'insulter, mais à la fin, vous allez comprendre que Makambo, oh frère Wanazoloba, il a raison. Preuve, Bogomo na été Bokabwani, oh yo, yande konabiso à moi si, nande konabiso ya mobali, bako kendaka na liboso a mérité liboso ya l'état te pour ba kende ko kata papier kuna non, et ko suka kaka de boucher à l'oreille. C'est comme ça que vous allez constater que ce sont ce genre de femmes-là, oh yo, qui ne seront jamais respectées par ses hommes, même par sa belle famille. Pourquoi? Parce qu'ils savent que cette personne vit na ezaboye. Regardez
J'ai des influenceuses au Naïebi. Regarde comment il respecte ses hommes. Comment il protège ses réputations avec ses hommes. Mais Eriozu Mobali na yo, au commissaire Ozolinga, au sala buzz yo on a likolo mbeto. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça devient ridicule. Ça devient ridicule. Yeah, this for ridicule. Yeah, ça devient ridicule. Un homme reste un homme. Un homme, c'est celui-là en coulisses qui impose des choses à sa femme. Un homme, c'est celui qui travaille dans le noir et l'élévation. Et pas y a moi c'est ça un homme. Je croyais que j'étais en train de crier. Ma nièce, je ne vous ai pas réveillé. Hein. Mon neveu, je ne vous ai pas réveillé. I don't know, réveil, is it vous, is it yeah. C'est ça. Mais aujourd'hui, comment vous pouvez vous permettre un homme conscient, à l'ébotier caméra, tout ça la bêtise, nabiso, à la fin de la journée, on va garder ça. Pour bobo la sabana oboko bota. C'est ridicule en tout cas. C'est ridicule. C'est ridicule. C'est comme ça que vous voyez, la jeunesse aujourd'hui est dans le bêtise. C'est comme ça que vous voyez, donc aujourd'hui, pudeur et zali sous-souté. Aujourd'hui, vous allez constater les réseaux sociaux et commis place oyo basi bazo komiteka. Surtout ba oyo nzambe apesa moi taille. Hein? Omoni ba sero nzambe donc apesa moi taille, apesi bango moi excusez-moi, bah derrière moi bien, moi poitrine moi bien. Tala bango na réseaux sociaux. Comment est-ce que bazo exposer ba makaya buna bango, ba mbisi na bango, ba mbwengi na bango, ba fufu na bango, ba madesu na bango. Non, ce n'est pas responsable. Le jeune, il y a un temps, tout ça, ça va passer. Ça va passer, oui, ça va passer. Et je vais vous signaler, vous qui êtes trop moto, ma moto. Ce que yo qui kuna ba publier mutu yo mutu aliboso ok kotala, vous devez faire très attention. Il y a certaines personnes misala na bango dans le noir. Pour efulu muka, il faut mutakala na ebima. Ce qui mutakala na ebimi, bino bozo kotala wana, azo kozwa makambu. Sima ya makambu bino bozo kotala. Soyons conséquents, soyons responsables, soyons matures. Et les autorités, il y a médias. Les autorités, il y a médias. Il y a des choses, des fois, moi, je me dis, qu'est-ce qui manque pour maîtriser ces genres de personnes? Pour sanctionner ces genres des actes? Qu'est-ce qui manque? Aujourd'hui, votre fierté, des fois, est aussi là. Les gens ne vont plus vous respecter, c'est à cause de ça. Bon, mandat l'État est si là. Mandat l'État est si là. Mais mandat l'État est aussi là. Boti kanini. Toko kansabino na nini lobby. C'est ça que toko kansabino na nini. Aujourd'hui, tout le monde règle ses comptes à la télé devant le caméra. Devant le caméra. Et moi, ça me choque. Regarde Benita. Tous les cas. Et Zana Bassi Missous tel que moi, votre frère. Il y a certaines filles que moi, je draguais na vie nanga. Na sali nepe ba 6 mois, 7 mois. Mais à mériter dans autres nangate. Na accordé donc occasion naté. Ce n'est pas toutes les filles qui méritent banzoto nabiso, qui mobali nabiso. Non, excusez-moi, ça me choque. C'est pas toutes les filles. Hey, tu peux oko kendo kanisi onion sokoki ko kanisa. Oko loba onion sokoki ko mais dans ma tête, je regardais, j'observais à la fin de la journée, j'ai compris que cette femme a mérité tengai yenanga tokoma l'intimité mon bout. On doit se limiter na place ouana. C'est ça les femmes. C'est ça les hommes. Mais donc aujourd'hui, okoyana yo wana ozui allez. Tout ça là, allez yo zui caméra tié. Et puis c'est un homme aussi. Ce sont bon, la majorité aussi ce ne sont pas des hommes. La majorité ce ne sont pas des hommes. En tout cas, veuillez m'excuser, Zaki, juste entre parenthèses, c'est justement pour vous montrer à quel niveau biso bae otozali na ba responsabilité de passer à la télé. On nous appelle éducateur Yamas,
on nous appelle instructeur, on nous appelle influenceur, influenceuse, mission na biso nini o biso photo ya kana yango na etando ike. Makamu nini biso photo ya ka ko présenter batu. Batu baza na besoin ya komona éducation na biso ya mabete. Batu baza na besoin ya komona ndenge biso toyebi ko sala te na mibali na biso na mbetu. Batu baza na besoin ya komona te ndenge nini biso toyebi ko sala na basi na biso na mbetu. Les gens bazali na besoin des fois de comprendre dans mon pays qu'est-ce qui se passe na kwa kuna do lekaka ndenge nini batu balobi nini batu basali nini. Nous devons informer les gens, nous devons former aussi les gens. Et comme n'importe quoi. Je viens aujourd'hui, encore une fois, vers les comédiens. Je suis choqué. J'ai un cœur qui saigne. Des responsabilités, oyo. Nazo tchango na mutu ya ba responsable ya théâtre. Et tout ce qui se passe dans le théâtre, les comédiens eux-mêmes se sont des responsables parce qu'il y a beaucoup de comédiens au sociana batouamabe pour les détruire. Mais même bino bande konabiso ya ba comédien na ba journaliste oyo mission na bino principale et comment c'est descendre les uns pour élever les autres. Sachez-le très bien que un jour viendra, vous allez vous retrouver vous seul entre les quatre murs. Même mutu oyo otombolaka à cause même atana une seconde ya okoma place yozate. La vie est au singulier. La vie est au singulier. Le salut est individuel, mes frères et sœurs. Ngai nanu na yoka te mama moseka kana batu moko ba fingela ye batu à la télé. Na baronki na ba n'importe quoi mama moseka na yoka a été. Mais pourquoi aujourd'hui, maman Moseka Oyo, il faut pas mériter kama kamwa salité. Il faut pas mériter kama finga. Il faut pas mériter kama kamu Oyo ezali ya malamote. Il y a beaucoup de chroniqueurs, en tout cas, na yeba bangote, na ba comédien belé, na yebi bangote. Akanti, c'était hier même Yams, azo betela li solo, il y a comédien mo boumé. Na lobi na yebi etelobi oh aza boy a laxinga photo ah ye comment ne za kingani la majorité na yeba bangote omoni ba éducation à ma B que les gens bazu na bandaku na bango ba chubi bango ba tonga ya ma B bazu ba vene ya nyoka ils veulent partager ça avec vos enfants. Il faut faire très attention. Même vous qui soutenez ça, même vous qui êtes derrière ça, vous devez faire très attention. Très attention, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, je suis très heureux parce que je suis à côté de la vérité. Je suis très heureux parce que je suis à côté des bonnes choses et puis Valère, il y a bien. Je suis très ému donc aujourd'hui parce que lorsque je passe partout, je suis le bienvenu chez tous les comédiens. Parce que à 100%, j'ai 90% de comédiens où je suis le bienvenu de Panabango. Ça me fait plaisir et ça vantarde. Mais aujourd'hui, vous sentez comment? Lorsque Bozoko s'est retrouvé face à la caméra pour insulter Moutuloko, la maman Moseka. Si aujourd'hui, maman Moseka a salaki émission, est-ce qu'il faut mériter ma finga? Les comédiens, vous savez, pour rappeler bino lissus. Objectif, il y a Batouana. Objectif, il y a un groupe de gens. Wana. Et ça la capone à frayer bino. C'est justement pour vous frayer. Et moi là, ça ne m'effraie pas. Moi personnellement. Et ça la capone à détruire bino. Parce qu'ils savent que bayaka ko toucher na ba réputation na bino, bayaka ko toucher na ba être cher na bino, personne a kondima ba toucher na être cher na ye, ba toucher na dignité na personnalité na personne, alors personne ba toucher na maman moi na bandeko na ye. Et batouana ba étudia ba yebike Bwana nde ba valeur batouana bazana yango alors faut to silisa bango valeur to ça ni faut to simba batouana et batouana bakina ko entourer une comédienne
biso nyonso toyebi. Je n'ai plus le temps de passer à la télé pour répéter le même chose parce qu'après un temps, nous avons compris que à force ya koloba na biso, tozo kopesa bango makoloba bazo kotambola lisusu mbangu. Depuis tokangi madusu, ils sont tout. Bakenda wapi, baza wapi. Aujourd'hui, les comédiens misala na bino ezomona na lisusu te. Et comme il y a 3-4 comédiens, lorsque vous fandi, vous sentez que comédien a évolué. Yango moni dernièrement, j'avais réalisé une vidéo pour dire aux gens, pendant que vous insultez Bellevue, pendant que vous pensez que vous avez sa Bellevue ciment, elle avance. Preuve, Bellevue hier, Azaki n'a 100 000 abonnés. Aujourd'hui, elle a plus de 200 000 abonnés. C'est-à-dire qu'elle avance dans son travail. Elle avance, elle continue à écrire. Elle a pris l'avion, aujourd'hui elle est aux USA. À Kepo na repo, parce qu'elle a beaucoup travaillé. Mais maman, ça là nion aux États-Unis. Pardon maman Bellevue. Ça là tout aux États-Unis. Lia, ceux qui peuvent lia KFC Mobimba, McDo, nion so lia, tout zoa. Mais maman, pardon maman. Kokanga photo na eke côté. Pardon maman. Pitié maman, pitié. Kokanga photo na eke côté. Pardon maman. Nous savons tous que maman, vous n'êtes pas dans le prestige. Oza mutu yako impressionné batouté. Osala kamakamute pour que les gens voient que yé a sali. Non. Yango pe même kokeneno biso tout surtout kaki. Poso yep saka biso to lienki to cha molongo, oui to ko cha molongo ti aéroport. Biso to zuba moto ti aéroport pour vous accompagner. Maman, pardon maman. Pardon na kofukama. Ko kanga photo na eke côté. Po o lakisa biso que non na kutani na star ya vinanga, rêve ya vinanga na kokisi yango. Maman, pardon maman Bellevue, pardon. I see playing easy. Please, mommy. Please, mommy, please. I don't know hanging photo is a kekox. Please, mommy, please. Elle continue, elle travaille. Na absence na ye aba tournage ezoko salema. Na absence na ye. Pour vous montrer comment cette dame est en train d'évoluer, na absence na ye. Film yango yo yasika affiche na tchela ki bino donc au début. Oh diffusion nango ezo banda le 25. Lelo présentation il y a ba acteur lobby teaser et koti le 25 film et koti. Na absence na ye. Donc c'est-à-dire bozo koleki satan na bino. Bozo ko réduire ba chance na bino ya ko évoluer. Bozo kokoma, bozo tikala stationner place moko. Et bozo ko zo ba miette. Voilà pourquoi je sais que ma maman a lingater mais ote na utilisé kiango dernièrement. Ma maman a lingater bolimbisi maman bozo lia ba miette donc vous êtes comme des chiens. Oyo bazo ko lia mikwa. Ba patron ba lia likolo ya mesa bino boza na basi ya mesa bozo zela mikwa na pobolia. Boza stationner place moko. Les autres avancent. Regardez Moutou Obino bo combataka Bellevue. Elle avance sérieusement Moutou ko sauter. Sérieusement. Regardez Dinana. Dinana avance na vitesse ya mabe. J'ai eu la grâce de fois yotambola na ba mama wana. Regardez Ursule Pechanga. Elle avance sérieusement. Mais bino ba vie et tikalaka fo zwa couche ya ba nyovi, soki ba nyovi. Biloko moko bodon vi na yo ekotikala kaka ndenge eza wana. Boba nozwa ka ba miette. Or vous êtes des femmes. Vous êtes des comédiens. À travers votre travail, Moussala Nabino Ekope Sabino Valère. Aujourd'hui, lorsque vous avez abandonné votre travail, Bokoti na chronique ango pe bosala ango bien te. Bozui ba chance Nabino ya vignon so bo réduire ango. On va vous envoyer que le $200, le 300, le $500. Mais Moutou loko la dit nana po Moutou abengaye. Mama dit nana, na otindelo $50 ayoka munoko kilo. Ayoka kilo. Po Moutou abenga Sonia Evoloko. Maman Mokonzi, respect. Maman Mokonzi, respect. Po Moutou do abenga ye. Maman Sonia, na otindelo
$20 makambo lobi wana okena bango likolo no tindelo $20 voilà po bino ça $20 ba mibali mibima bakoma $20 akobanga po benga Poutine je t'envoie $100 po loko sali wana akobanga mais or $100 déjà mbongo ebele akocha pe carburant na voiture na ye dina na pe 50 akozwa pena atie carburant ursi légalement à cause de à baxi même à ta périque moko te périque et simba te périque te carburant ka à baxi pe carburant na car na ye mais okobanga po benga ye bakobanga po ba benga ye mais bino on va vous appeler même pour 10 €. Donc comme on a maman mo a sali trop na théâtre mais on l'appelle pour 10 €. Et au soli bien OK mbanguna ya tina na don identité 20 €. Mawa pitié boteki kibino bozali sous na valeur te. J'étais surpris hier, on m'envoie cette vidéo. Pourquoi kofinga Maman Moseka jusqu'à ce point? Si Maman Moseka sala ki émission na a dédicacé batu nyonso, ça va déranger le gens en quoi et pourquoi? Le comédien, pour la idée vous devez faire des émissions, vous devez faire vos promotions. Promotion si réellement boyebi ke boza kana musala ka théâtre wana, vous devez faire ba promotion na bino. Bon les cas. Biso toza to koya côté la bino n'importe qui na koya côté la yunga na côté la yo. Biso toza ba voix sans voix wana. Ba avocat oyo baya ka côté la babola biso ngana koya. Ndenge na ye pona Maman Moseka. Vous allez insulter, mais après les insultes, au tic à la caca malheureuse. Caca malheureuse. Et vous allez continuer, tu fais les enfants chez tes parents. Vous allez continuer comme ça. Avec les informations, il y a l'okuta. Vinayo eza bakanga yo basinga. Il n'y a pas moyen que tu puisses évoluer. Il n'y a pas moyen que tu puisses faire quelque chose. Parce que tu es limité. Oza lokola terme animateur moko ya Félix a Yemba a Boakelaka c'est ça que tu peux hier bakendaka et pas Kofi alobi ozali lokola chien babologo na chaîne ozali lokola mbwa babologo na chaîne donc ça dire oza lokola mutu moko oza limite place na yo osuki kawana c'est clair no suki kawana donc moyen okoma kuna ezate et aujourd'hui qui peut accepter il y a s'approcher bandeko wana bazate même yé moko maîtresse na bango elle a des réserves aujourd'hui musala do ke wapi musala ekufi hein musala baby ekufi hein musala baby ekufi botala ba filmer ah yam saza fallait do apesa nga terme wana na boso ni terme o yam saloba eza wapi c'est ça ce qui veut dire vision ethically vision. La personne qui est habituée à faire le bien aux gens à continuer comme ça la bolam, l'écriture reste belle vue. Oui, bah maman n'a belé. Regardez même lorsque vous regardez le film de Dinana, Okoyokana Nansai na motema. Suivons cette vidéo ensemble avec vous. Toyoka na no, Toyoka, suivons. Très bien. Très bien. Maman yo pesa ki ye conseil. A finga te mais alobi limbisa ye a zo finga mokie. Elle est consciente à zo ko finga, s'il vous plaît. Elle est consciente à zo ko finga, c'est la toute première fois pour moi de prendre ba vidéo ya bandeko o bazal les onti valer comme ça. Na sa elango analyse, c'est parce que ba tinelinga ngo moi trop. Ba tinelinga ngo moi trop et aussi il y a le nom de Maman Moseka dedans, il y a aussi Tadingala pas dedans, il y a aussi Madame Sarah, la patronne. Ah oui. Avant que Kinda Sarah soit payé $100 de Libanga Baokata. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Voilà pourquoi Naye, elle est consciente que Azofinga, les autorités de ces pays, les autorités, il y a médias. N'est-ce pas que les injures, une infraction surtout, injure publique, c'est une infraction. Vous attendez quoi?
vous êtes tous plongés dans l'élection. Bino nyonso boko ma député. Bino nyonso bozo lukana no ba poste. Mais regardez comment l'éducation des enfants, mers et zokobeba. Avec ça, même ministère public, vous pouvez vous saisir. Hein? Nazoko finga mokie. À la télé, s'il vous plaît. Donc continuez. Est-ce que a finga qui peut solo? Maman Seka. Bibishi, na invité son naza problème na yo. Tellement bien okata ba âge na bino oto kata derrière yo. Olongoli 10 ans na yo, okitio comme moi à 46 ans. Déjà au départ, ils ont le kuta. J'ai reçu la maman de Maman Moseka, la mère de Maman Moseka. Nazoye na plateau nanga. Awa, bokolanda extrait wana, mama wana loba. Donc maman oyo aboti mwana na ye. O ayebi âge mwana na ye. Data bota mwana na ye. Akoki kobosana, akoki kowangana. Bino kande boye bakaba âge ya bato. Et puis etali nani. Etali nani. Na otie la bino extrait ya maman, ya la mère de Maman Moseka, notre mémé. Na koleksa bino angwa parce que nga na yambaye le jour ya anniversaire ya Maman Moseka. Après sa date de naissance ya Maman Moseka na année s'il vous plaît. Kaka. Voilà. Maman bandeko bakotuna tadi afandi na mama wana azali nani. Baluka moyen bayeba yo. Ah papa. Kana za Maman Moseka. Kombo mama. Kombo nanga Mama Hélène Limba. Na potami na kombo ya Hélène Limba Hélène. Très bien. Maman Moseka mwana na yo liboso bien mibale. Maman Moseka za mwana nga mibale. OK. Naza mwana nga mibale. Naissance ya Maman Moseka esali mandenge nini mama pe Maman Moseka bota ma journée. Naissance ya Maman Moseka. Olingi na yebisa yo? Kasi tozo sola te caméra eza nango te ande tozo sola. Mwana na do koko na koko na ye. Tozo sola. Abota mandenge nini Maman Moseka wana. Maman Moseka. Nabota ye pona lo balingalo ya bien wana ya biso bangala. Ponga aza mungala 100% naza muta bumba. Maman Moseka pe aza 50%. 100%. 100%. Très bien. Napota ye na 10e mois. Na 10e mois. Le 17. Le 17. Ya nini maman? Est-ce que koyeba ne obotaka mwana na yo? Na obunga ndenge yakanga. Te maman eza na ba maman misusu pe ba keno zela na zela yango ezaka na nini ba période na botaka ye. Papa musu ba ko to bana kolongo mbule betaka. Ezalaka bandi tatoni ezaka na nini? Eza bongo. Ezalaka na 77. Na 77. Ah OK. Wana boti Maman Moseka wapka na Kishasa obieka pana biso na boteka kuna na mbandaka na kota kati kuna. Te ngaza mutaboteka te na mutabumba baboteka na ba mongo. Ba mongo do yo ndio côté ya bumba kuna. Bumba vraiment origine bumba. Maman Moseka pe abotamika na bumba kuna. Te ya botamiawa na Kishasa. Na hôpital ya mama yemo. Na botai na Kishasa hôpital ya mama yemo parce que yango toyebsaka bino bato nyonso baza les envoyés de diable baza bato lokuta makamu nyonso bayaka koloba 98% zaka lokuta 98 je dis 98 eza lokuta 98 eza mensonge lokuta c'est parce que bayebi ke bino les ignorants bino les insensés bino ba bête pona bango bino bwaka ba bête bozalaka ba ignorant bozalaka ba insensé bozalaka sans conscience nde bolandaka bango. Alors ils doivent continuer. Il y a qu'au diffamer, il y a qu'au ça injure publique. C'est faux et archi faux. Maman, oyo aboti mwana na ye, apesi âge do yondo botakaye. Suivons. Na 46 ans moi 77 problème exacté. Mukolo ba botaka bino to salate yo ba botaka na mboka. Maman Moseka. Depuis ngalo to yebana. Depuis ngalo to yebana. Na tikala on manquer au respecter. Vous comprenez? Nga tikala le kana émission te pona finga yo. Mais le kola yo provoquer ngai. Na o expliquer sikoyo. Obi bino na mokili boza ba ingra. Muto yo boaki Sarah o yo boaki afinga si la tongo midi pourquoi? Mais aussi voilà. Donc si moi je comprends bien ici,
kanda eza parce que Maman Moseka abwaki Sarah a dédicacé Sarah pour na ba meilleur vœu nde il faut épée sa kanda. Est-ce qu'aujourd'hui yango nga na tunaka il faut les gens doivent être mayele. Oyebi ke lelo bako luka ba vidéo ebele ngasi na senga da ba vidéo ya Sarah place azo finga sila tisiko mutu na ndongo tindela ngate. Na senga ba vidéo place de mère azo finga ya Gabi ti lelo mutu ndongo tinda te. Mais prétexte na bango ekoma kaka yo finga kaboy po ba luka moyen batu wana ba kokana. Oui, nous sommes pas des saints. Biso nyonso to na berere na biso. Mais batu ba finga sila ndenge batu sila ba finga ka ba comédien na moni bango te. Na boyi te me na moni bango te. Mutu pena afandi na télévision boye afinga sila ndenge yo ozolingo finga Maman Moseka siko nanu na mona ngote. Mais toza ba sainté. Nous avons des erreurs. Suivons. Muto yo boaki Sarah oyo boaki afinga sila tongo midi pokwa. Très bien. Mais ozu munoko no eza soupe wala munoko munene tenga malokwa mbiso alianga batu na mai o souhaiter ma meilleure vie. Très bien. Maman Moseka ngana na tina meilleure vie na hotel. Je vais faire quoi avec ça? Et mbongo oyo pianga. Maman Moseka. Bino batu mususu ba bunde ngala bundela obitumba. Tango linga mobile ya camarade na yo. Obomisa muninga po yo kota na libala aux États-Unis. Très bien. Est-ce que vous allez mayele quand vous parlez? Vous parlez de la mort. Vous parlez de la mort. Maman Moseka abomisa muninga na yepo kota na libala. Boyebi que ça veut dire? Donc Maman Moseka yo obomisa mutu po kota libala. C'est-à-dire on suppose que ndenge ndeko o azolo baboye azali na ba preuve o ya Maman Moseka abomisa mutu po ya kota na libala po abotola libala abatu. C'est grave. Demain ici Makambo et Zoleka Bobeta Kango Kara vous les comédiens et demain ça sera autre chose. Maman Moseka kieba nanga na ebisio. Tango baneko lobozo matisa munoko wana songe wana. Obaneko yeba kena oya. Très bien. Tango yo finga nga makoma. Maman Moseka na tolo na oza na tondolo bananga. Maman Moseka kieba na ngai. Très bien. Bato yo buaki wana. Dans so azaka mutu munene lokwa kale baswana. Afinga silati. Maman Moseka kieba na nga. Maman Moseka kieba na ngai. Bato yo buaki ya. Tango yo finga nga makoma. Maman Moseka na tolo na oza na tondolo. Bibish. Na tolo na yo ozangi libele. Ngane mna yebisa mama bino abota obi balibele buke. Maman Moseka kieba na nga. Maman Moseka kieba na ngai. Bato yo buaki wana. Dans so azaka mutu munene lokwa kale baswana. Afinga silati. Ngala zaka famille boma te. Na defanda sila kwa bilo ta groupe simba bwa mitiema mabe. Omwe mutema mabe na onde tulisio. Voilà, natia na pause parce que makamango eza moi ebele na koleksa temps na babuzo ba oyo. Des femmes soi-disant parce que excusez-moi, je défends la femme mais lorsque la femme n'est pas consciente, je suis très méchant plus que Nyonso devant cette femme-là. La femme qui est censée d'être respectée. Est-ce que excusez, bazala pena na mibali responsable lokola ba tonto t'a dit. J'ai suivi cette émission. Maman Moseka m'a dédicacé à présenter ba meilleur vœu. Et puis elle a bien dit, en tout cas tonton Osali Moussala et Zomonana. Il faut qu'on se le dise. Si aujourd'hui au Congo, dans les réseaux sociaux, s'il faut compter 5 personnes, dans mes cité, parmi les 5, peut-être, je ne dis pas 5 personnes, ceux qui donnent une émission, peut-être au moment le code de bonne conduite et qu'on s'affiche. Et ils sont conscients, ils sont conscients. Ils sont conscients ndenge bazawana na bandaku na bango. Garçon o ya mutu munene wana ngait. Pour maman Moseka atangi comment on ngat. Pour c'est moi qui collabore avec Sarah non? Est-ce que
Vous pouvez avoir une vidéo de Tadi où Tadi est en train d'insulter une personne à la télé. J'ai été bien élevé. Famille Mobo, il n'y a pas si. Famille a pas si peine à souffrance. Mais la souffrance n'a biso. Le parent basala est fort. Le parent basala est fort. Que souffrance n'a biso wana. Batangi sa biso bien. Ba élevé biso bien. Preuve, aujourd'hui, je suis un ambassadeur. Mes parents sont trop fiers de moi. Bazo rappelle la télévision, bazo tala. Les émissions, moi na bango do salaka, le travail que fait leur fils. Avec ce travail, na voyagé bamboko ebele. Avec ce travail, je vis pas mal. Avec l'aide de l'Éternel, j'avance. Avec l'aide de Dieu, tout ça la makamo donc sengeli. Mais dans les insultes, vous ne me verrez jamais, en aucun jour, en aucune seconde. Je ne viendrai pas. Personne ne viendra pour me pousser d'insulter ou d'afficher un comportement au Nazalagana yangote. Mutu moko te. Egotika la pe ko sale mate. Là, c'est moi qui l'ai dit. Biso to finga kate. Biso to yaka kolaksa mukilinde na lakisi mukiliboe. Que cette maman est entourée par les anti-valeurs. Cette maman est entourée par les anti-valeurs. Tout le monde qui a une maman, elle a eu trophée dans le pays anglophone. Il y a ça la théâtre dans la Lingala. Nous avons vu, elle est passée pour remercier toutes les personnes qui insultent les comédiens. Et cause qui problème, tout le monde avait trouvé ça normal. Les communicateurs, c'est normal. Est-ce que et ça qui m'a courage à aller à la télévision pour aller à Non. Non. Elle est libre. Elle est libre. Eh, je viens comme ça pour dire, maman Ouana est entourée par les anti-valeurs, par bateau bazoko boma mœurs, par bateau bazoko boma théâtre, par bateau oyo bazoko détruire ma vie à bateau. Ceux qui ont été dans une vidéo, vidéo. Est-ce que vous là, un jour, vous pouvez faire face avec vos propres propos, avec vos propres vidéos? Le respect, ba maman moseka oyo baza ba maman. Moi si abatu, maman abatu. Une comédienne en plus. Mais on déshabillé à la télé pour Lukaka justement ba vu. On déshabillé à la télé justement pour faire gloire à une personne. Et faut boyo kaka soni. Si aujourd'hui beaucoup misaka votre maîtresse, c'est grâce à maman moseka. C'est grâce à Bellevue. C'est grâce à Ursule Péchanga. Vous devez être des sorciers pour ne pas accepter et comprendre. Même, et moi, ça me fait trop mal. Heureusement que le ridicule ne tue pas. Yé moko à la télé passe pour reconnaître, grâce à mon hôtel, grâce à eux que je suis devenu sec Naza. Mais bino, quand vous passez à la télé, c'est pour descendre Batouana. Vous pensez que maman Moseka a tout là? Quand vous parlez, il y a tout là. Elle a quel âge, maman Moseka? Toi là, tu as quel âge? Tu as combien d'enfants? Excusez-moi, Eza Koko, tu as une vie privée. Mais Batou, oh, il y a ma finga, oh, yaya. Toyebi ba vie na bino na degré moko, même ata bino mo peut-être bozala kaba ignorant. Toyebi yango bien. Toza nango na ba téléphone. Est-ce que c'est important de venir comme ça na ye na lobi ke mutu oyo abotana papa oyo abotana oyo mutu oyo na ba mesa nyonso ya lemba ba lemba ye mutu oyo asala vibo mutu. Non, est-ce que c'est important ça? Les gens bako bénéficier ni nanga. Demain je serai le parent ya bana nanga. Na kozala mobali ya mwasi moko boye. Na kozala na belle famille. Image nini yanga. Na belle famille wana. Nous n'allons pas céder même espace moi moké pour que bino bo régner les sous. N-O-N, tant ezali souté. Tant ezali souté, il faut le respect. Voilà pourquoi les comédiens, vous devez manifester. L'hypocrisie au bino bozanango, vous parlez na C. Tobeta CTA na sarat. Bino bobano kansake ma finga o egosuka kado pa mama top. Egosuka kado nge pa Bellevue. Egosuka kado pa ya Ursule.
Mais aujourd'hui, bakoma ko déshabiller même Mama Milo. Bakoma ko déshabiller même Papa Lombe. Bakoma ko bakena ko kundola même mwana ya papa Masasi Kabamba oda kufa na sama belé innocent. Aujourd'hui, Maman Olive, nani afingi yete. Aujourd'hui, Maman Olive, bon, jeu de réserve. Jeu de réserve. Le bon Dieu m'a fait grâce d'être conscient dans la vie, de ne pas envier, de ne pas manquer le respect aux gens. Aujourd'hui, Maman Olive, azui ba comédien nyonso abwaka bango, ce qui était votre souhait. Bino batu oyo bobanda ko finga Maman Olive pour Maman Olive abaye ba comédien. Na banda kuna bino combien de sacs à l'os en décembre déjà donc c'est côté na compte ya Maman Olive. Vous êtes des sorciers. Aujourd'hui, vous que Maman Olive atika ba comédienne nyonso atika la kaka na comédienne moko. Bozui nini, échanger nini. Nani o déjà baloso et uti kingakate koti na bandaku na bango. C'est la mauvaise foi. Bozo bomela ba mama oyo musala na bango. Place baliaka, place don bazwaka un franc na bango. Parce que c'est une maman o donc a edaka. Maîtresse na bino akendaka. Combien des enveloppes au bino bozo zwa na bandaku na bino? C'est la mauvaise foi. Koboma mutu, kozala na kindoki, eli kolobate kado pour mwana butu. Même des actes que nous posons à la télé et koki ko signifier et l'accepter que non mutu azali ndoki. Aujourd'hui, Maman Olive qui était la bienvenue chez tous les comédiens, mais les comédiens n'y sont pas comme na ba réserve et pas ya Maman Olive. À cause il y a des insultes. Et puis moi, ce qui m'étonne, je ne veux plus aller trop loin. Mais vous, au moni masque, a été oumelinde nin et tombaka. Le monde ici a été créé par Dieu. Nzambe asala mokili, deux personnes te, asala mokili ye moko. Voilà pourquoi Tobenga est le maître des temps et des circonstances. Voilà pourquoi Tobenga est le tout-puissant. Voilà pourquoi Tobenga est omniprésent. Voilà pourquoi Tobenga est esprit. Et cet esprit est le kotaka. Soit le bi, il est temps. Ba voile koyaka, ba masque tombaka, ba chaîne katanaka. Ce que vous faites, vous allez payer ça ici. Avant tout un chacun à qui ne doit pas papa, vous allez payer ça ici. Ba via bateau bozo ko bebisa. Ba via bateau bozo ko exposé. Mais vous aussi les comédiens, soyez unis. Et si boyebi place ma beza, na place ma bé donc utaka. Tout ce monde se cache na kombo ya une comédienne. Icône. Bae o bazo lande na sima. Bazwa exemple nin, ba copier nin. Merci Nabino bae bolandi biso. 2023 est aussi là. Toko taka boy. Mais bino chacun a kozwa ba charge na e a mapeka. Bo bando za la pena ozoya boy omoni Ursula azoya o kimi mbala modo okoti boy. Omoni dinana okoti boy. Siko awe komi na yebi yo ofinga ka ba comédien. Na manifestation moko ya monene ya ba comédien ne vient pas avec ta caméra. Okutana na tadi. Et puis quand je te fais ça, yeba question na tieboy. Comédien wana article a lobalisu te ata na micro na yo ato poser ba question ndeni a lobate. On doit vous sanctionner. Il y a des choses graves. Oyo ezoko bongama pona bino. Ba vidéo na bino nyoso ezalaka. Lobe ko lekalelo. Merci beaucoup.